Katuka Afilika Repalive Monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, Izolele Vovako Untudila Efe Wanelo Beso de l'Humanité Modo Modo Yamade. Et Inaki Mabe na mokolo le 8 mars 2018, mokolo la célébration à Journée internationale des droits de la femme et Paiwapi, Basi Abajon et office congolais de contrôle ilukala en cycle OCC. Bango baebaki kokutana pona kosepela ensemble na mibali na bango, mokolo oyo monde entier ayeba kokanisela maman. Bien habillé wapi, balata kiliputa, kolakisa identité ya la femme congolaise bien coiffée pona kozala kaka bopeto na mokolo yango. Et salaki esengo na basi ya bajon et office congolais de contrôle pona kokuta na lisusu po selon présidente na bango association yango eyebaki kokufa na yango po mabe elekaki mingi. Mais na mokolo ya lelo le 8 mars 2018 bango bayebi kozwa lipapu mususu peko kende liboso. Yoka mwasi atongaka mboka te. Bango balobi bako tonga ba immeuble pe mibali bako kamwa. Po ya mbala oyo fimbu na fimbu. Merci maman pour la question. Tout ça ngani à occasion à fête le 8 mars. Et ça fête à ma maman, il y a beaucoup profiter peut-être kutana. Ils sont nous se ba épouse to fêter tous ensemble. Que bien na ba papa na biso ba ya ko assister. Bon, pour ça fête à ma maman. Donc on a quitté les caca bon, on a quand tous à bon, moko tous à sika moko tous qui zaki makambo eneka ki na kala mo incompréhension tant que ça la fête à liboso. Mbule nokaki, en tout cas maman ebele ba ya quitté. Donc la batoza mbongo to kotizaki baninga musu bale baninga musu banete yango basilikaki. Mais to sali tout, to zong sabango to zong a lisusu. Tous ensemble parce que tous allons liboso. Bataille là dans nos biso. Tous allons vraiment ensemble. Cette fois-ci en tout cas, bataille là dans nos biso parce que tout est ni, tout occupé matéria, tous appelés bateau, tous ensemble là, tous au café. Et maintenant dans l'église, il y a moins de gens tous ensemble, tous à bon. Tout là dans biso vraiment kosangana famille boy. Et ça la bien, solidarité, soutien. Donc ça la kamalam. Donc ça acte moko, il faut tout adopter en gros parce que aux ensemble les ala kamala mungi que aux ala yomoko affaire aux affermer et ça mala mungi que so ça bona baninga aux solo là aux c'est que zo on l'appelle bas stress et zo ba sa joie et zo ba sa un plus na vie tika eza obeba eza obeba ya kufa ya donc somme fete les gars to mo aka ba maman de baza ba on se qui to connaît ça ba buta non on a nini te na liputa na jipe zo le kaka balobi moi si azoto journée na biso même tout pesa moi hein moi le kumu oreke pantalon moi liputa moi jipe leki na ngo esala moi e ba kosi wana nde ba kosi ya mbalo to zo tonga butu ya minene wana eza mambo akala ya lelo te sera ba fuko na biso lelo eza isu mambo wana toza bien fete na biso ba mama OCC kufa mais esekwe kufa ki pona nini kufa ki bon pona ba contre temps moko monana ke ba paiement mais sikoyo elamuki ozongi en force pardon ozongi en force ozongi en forme obano bani boye ekokufa liso te tozoke netina bon pona ba mama ya monde entier na lobi boye ke bala na exemple na biso ndenge to bani boye bisika nyonso bango pe bazali balanda ekobeba te ekosila te ekokufa te toza na nzela ko continuer yango ti na suka nango ba papa balobi batika basi po bazwa zéro po basi ba mata il faut ba papa ba accompagner bango po esala élévation na bango na ndenge ya malamu batikala ki sima te bango pe bayebaki ko conseiller basi po na association oyo ekende liboso il faut bazala soudé pe batika biloko mike mike oyo ebumaka ba association fimbu ebeteli ba maman allons les côtés pour le coup mon abino bonne fête donc merci beaucoup ndenge mama lobi nini ya koloba eza na mote eloko kaka na seji na bino
buzoba botika parce que le kola bobandi boy lobre bikuna oh non to panzani na biso e bandaki boye be suka ndengwa bokinga malamu le kola bolebi ke to sala soudé wana et continuer ata ozwi likambo yoki likambo na moninga sibina basi botonga byo ndako te sokola bakabasi botonga ndako te bakole bolingi ni ndako te oyebi kutu omonaki na ndako yana kuna engi ndie eloko zoboma mboka nde yango wana mususu koya ngai mudasakana te ngasa mwasi ya eloko bomaki bino liboso yango wana soki na kosi bolo banga yo to kosi même na musika na dautala bino awa biso même na biso bibani mutu aleki moninga na ye azate mutu aleki moninga azate biso tozali ndenge fako titokuta na kawa tozaba ndeko soki tosangani boye ndeko na biso ezali tata na biso ezali OCC mama na biso ezali OCC biso ezali bana ya OCC yango esangisi biso donc botika makambo ya ngai ya mwana balamba ga rare mais na fete azaka te kona nini kwaza ngai botika ngai ozo ata matembele alemba na ye andimane nyonso OK ya mwana kana sengi na bino donc ba papa na komba papa nyonso tu to sepeli na wana moni biso to vandi awa na moni to vandi awa mais to lingike union na bino Barbarine, sérénité ou fraternité? Ça dépend de celui qui comprend. Donc, fraternité oyo, yabino basibo lakisi, ngalingi, et continue, et koba. Milangina atana na kati ya kazier. Attendez comme maman moko tata moko. Oh, kuna pe bazo ngingana. Alors, ce que les Kambwezali, bobo musambo na kati na biso. Ngandi kala. Noko li kambo na kombo na ngayolo baki. Eza bongo Ici, vous arrangez, c'est tout. Comme tu dis, oh li kambo, maman na yaka kutu ndali, ndali kona kinga. Non, ce qui est faux. Ce qui est faux. Oui, oyoki likambo obengi moninga tali kambo na yoki baba yebe singai boye en tout cas moninga na robaki bongo te tala ndenge na robaki boye zona na lobi mpuse na lobi muke mais matoyi na bene bodobe bene bodo ko bofungula matoyi na bene abuo ba mama on fait na suka na yango mwa kokabola mai ya malili pe mwa eloko ya kolia po na kosala consolidation ya association yango po ya mbala oyo emata ekita lisusu te ensemble baliaki pe bamelaki na suka na yango mwa mabina pe esalamaki po na clôturer mokolo yango oyo esengo te ba mama bolanda kaka exemple oyo po eza exemple ya malamu makasi eza vraiment exemple à suivre eyokani ba mama on fait Katuka Afilika repalive monogachet Dilitirira Kinshasa Yeah Izolele vovako untudila efe Wanelo beso de limani